Ma mission TV, le miroir du monde. Comme après il marche, toko tosa mibeko ya mboka, mais toko kende na kimia nyoso pour accompagner l'autorité morale, le président du Sénat, bientôt on va voter pote toko qui sa posé ya bana ya mboka. Selon publication ya CENI, tozala qui première force dans la République démocratique du Congo. Et pour le moment dans l'ensemble, na ba dynamique nyoso, tozali deuxième force dans la République démocratique du Congo. Ezali force oyo population mingi ya peuple congolais na sima. Yango wana ceux qui boko mona na kati ya ba plateforme ezotambusa pouvoir biso na kati. Ezali kama kokamwa te na makambo oyo na koyebisa yo ngai moko na matoi na ngai na tikali koyoka liloba moko te ya autorité morale ya FCC. Moyen na juger mutu te tant na yo qui était. Mais ceux qui botuninga bato na yo qui na kopesa ba réponse na FCC ezali plateforme électorale. Oyo dokela ki yango pona kopona président de la République, le camarade Chadari, après l'élection, le président Félix Abimaki, plateforme wana ezalaki sous na sensité. Mais de l'obaki que Union fait la force, tous ensemble pour tokende. Justement, ezalaki plateforme électorale. Ezali na personnalité juridique té. Oyo wana ezali ndenge to benga kalibala yakato fanda. Ezali tango fandi soka simbe soka simbité et simbité. Mais loko biso to yebi na entourage na ye. Ne bandeko oyo nde tolobi ya mabe bazangaka te bango nde baza ko déranger FCC. Biso tozali na kati ya majorité démocratique. Majorité wana oyo ezali ya pouvoir. Na minute oyo na kati ya majorité zo composé pouvoir oyo ya sika oyo tozali na cash. Tosengaka eloko moko. Président moral oyo ya FCC a se référé na départ ya président Mobutu. Batutu baliaka na président Mobutu basundolaka ye na nzela. Azam dit apporter le sang sur nous. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est un machin. Louis. Ah. Ils en ont eu. Mengaït. Ah. Oh yo les types. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère CPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi bazali na sama bele oyo soku na msi bango bandu yoka moko likamu na ye izali na baagence msusu bazala cause ya bamatanga msusu tango na yuka kiri sorule GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate GPX eza kaka moko boyo badongola miso Buzakewa, buti batezode, bukei, busali makababila batezode, bukomoruka, bubibisa, répétition, ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Ah, la constipation. GPX, numéro 1, ya fête congolais, na Londres. Pa! Ma mission TV, le miroir du monde. Mission TV, chaîne à référence, Topesi Bino Sobambote partout dans le monde, bon messana toujours Kopesa Biso, confiance, na actualité nyonso,
oh vraiment to la sabino na kati ya République démocratique du Congo na sir na lobango déjà biso tozala naître toza parti au te mais événement tout tozala wana poto kita to la sabino vraiment surtout na bato tout bon niveau ya Europe, Amérique, Afrique même Océanie bobenga biso chaque fois pour na ba réalité tout ezoleka po na mboka na biso. Alors lelo vraiment bomoni ba ndeko nde batondi ebele lelo lundi le 22 biso tout okaki ke ba marche ko sala malelo lelo bwe mais tozana ba ndeko oh vraiment bazana parti ya baati biso tout ebi ya changu oyo lelo bazo kokende kotika président na bango baati po a déposé candidature ne étant que président ya Sénat. Alors toza pena président ya parti ya changu mobimba oyo ya fédéral ya changu a komeka un peu ko claircir biso pourquoi lelo bazuli kanisi lelo même jour marche linga ko salama même jour pe bango ba ketika président a déposé na changu oyo baza vraiment ebele ine tina panel du peuple. Bonjour président. Bonjour ndeko journaliste. Alors président lelo tomoni bino ebele botondi na changu donc lelo biso tout ebi ezaki jour ya marche o bandeko na biso balinga basala mais tomoni bino boza tellement ebele parti o ya FDC ya baati botondi ebele pour bokende inde na panel du peuple boyebisa no biso lelo eza événement nini o lelo boza tellement ebele Événement toza nango lelo ezali événement moko eza événement ya choix ya peuple. Peuple congolais aligné na ba institution ya mboka azala na batu oyo bakozala na ouverture sur le plan national que international. Yango wana na choix oyo ya peuple ezali na niveau ya Sénat esengeli bazala na président oyo akosala bolamu ya Congo. Et choix yango ezali le président Modeste Bahati Lukwebo, l'initiateur oyo azali président national, oyo azali autorité morale, oyo azali porte-parole auprès ya matière ezali les camarades du Modeste Bahati Lukwebo. Yango wana Kishasa mobimba, changu mobimba, tolobaki tokokende ko accompagner ye pona kotika candidature na ye, pona ko lakseke candidature na ye ezaya yete, ezali ya population ezaya peuple. Mutu moko akoloba na ngonga oyo oya yebi ke na kati ya Sénat oya koniye ke choix ya peuple ezali Modeste Bahati Lukwebo. Yango wana biso lobaki toko marcher te. Comme boyi marche toko tosa mibeko ya mboka mais toko kende na kimia nyonso ko accompagner l'autorité morale le président du Sénat bientôt on va voter pote toko kisa posa ya bana ya mboka pour posa ya bana ya mboka yango ezalaka posa ya Nzambe alobelaka à travers batu Nzambe alobaka à travers ba peuple pour le moment Nzambe alobi à travers ba peuple président ya Sénat c'est Modeste Bahati Lukwebo. Alors ngala lingaki yo se présenter pour bato belé ba na poto baye ba yo déjà qui est na population batondi belé awa ozanani na parti ya Bahati et puis tozana niveau ya changu. Ngai nazali moko oyo azali collaborateur ya excellence Bahati to sénateur Bahati to sali de 21 ans on nazali collaborateur na ye nazali cofondateur ya FDC tant bazotanga parmi les 10 premiers cofondateurs ya FDC nga nazana kati et tant que cofondateur pour na ko faire fonctionner parti na biso ngai ba pona ki ngai la première congrès président fédéral ya FDC Changu et na minute oyo nazali pe président fédéral ya FDC et allié ya Changu Papi Boyindombe Balondo oyo boyebi combattant oyo to bundi pona mboka oyo depuis époque ya Mobutu ti lelo soki to koti na kati uti na kati ya société civile na société civile to keli parti oyo esalami na ba leader d'opinion oyo ya terrain batu ya terrain ndo bozo moto batu ya terrain yango moni Changu ya solo ezana sima ya Modeste Bahati Lukwebo na ba leader babuna banamboka depuis société civile tibo kola lelo na kati ya FDC. Alors président Papi batutu ba Hollanda yo alors lelo to moni moi des ordres mo salami bozaki na FCC mais to moni batu misundet ba Steve Mbikai batika likuna na ebite soki okoko lobani pona ngopo elekela batu mamoni ngo des ordres bango balobi ba bengani Bahati lelo Bahati ake déposer candidature na lingi au clairci na batutu ba Hollanda yo na koyebisa yo na kati ya FDC et allié des ordres ezalité na FCC ezali plateforme électorale oyo tokelaki yango pona kopona président de la République le camarade Chadari après l'élection lokola la président Félix Abimaki plateforme wana ezalaki sous na sensité mais tolobaki ke
union fait la force, tous ensemble pour tokende. Justement, ils ont une plateforme électorale. Ils ont une personnalité juridique. La constitution est un beau cannabis. Na mibeko ya mboka na biso ba yebi ba regroupement politique na ba parti politique oyo wana ezali ndenge to benga kalibala ya kato fanda ezali tango fandi soke simbe soke simbité et simbité mais biso tozali na kati ya regroupement ya FDCA biso to mona ki kuna ke mwana ya mboka oyo esengela ki ke ata musama mla ndenge esengeli ezali Modeste Bahati Lukwebo bongo toyebisa ki baninga ke tokokisa posa ya population oyo basengi mais là ba poni moto oyo to monique population alingité totali ke azali na bankokoso il faut nan to luka na bankokoso ne esila po azala wana yango to lobité na minute oyo peuple congolais azali ko souffrir to kene na ndenge ya bitumba te to luka solution ya solo to lobike mwana mboka Modeste Bahati ko bazala wana lokola bango basusu o bazali na kati ya FCC na motema ya mabe na likunya na jalousie na haine bamoni ke mwana Modeste Bahati Lukwebo lokola population elingiye bakase po azalate alors ta bakase po azalate yango wana esala ike biso to loba pour ko sauver peuple congolais to ko saposa peuple congolais yango yazo ke lotia candidature na ye pona azali choix ya population batu bazolo bake bazokomela biso babenga biso babi mwana mboka Bahati azaka kabiliste batu misu balobi eza ba stratégie na bino. Peut-être poste mo etikali côté à porte-parole ya opposition tam sous lobby to mona Bahati a commis pengo ce qui a échoué côté à Sénat. Ngai na lobaka polele même na moment ya campagne banayi ko loba yango na FCC baza ba diable te na kati ya FCC batamalamu bazali batamabepe bazali lokola na opposition batamalamu baza batamabepe bazali lokola na cash batu ya mabe bazali batamalamu bazali lokola na lamuka batu ya mabepe batamalamu bazali na kati ya FCC pe batamalamu bazali preuve n'est que parmi batamalamu na FCC camarade Modeste Bahati Lukwebo le sénateur azali na kati mais yé atambolaka selon choix ya peuple c'est que Joseph Kabila pe azamutu malamu na kati ya FCC obe mutu mabe ndeko lelo bokomi des partis ndeko na makambo oyo na koyebisa yo ngai moko na matoi na ngai na tikali koyoka liloba moko te ya autorité morale ya FCC moyen na juger mutu te tant na yo ki était mais soki botuninga bato na yo ki na kopesa ba réponse ye na yo ki position na été na yo ki mamu oyo ya lobité na koki ko juger ndenge nini na zanzambe te pona juger yango na koki ko koloba azama beto malamu na makambo te mais loko biso toyebi na entourage na ye nde bandeko oyo nde tolobi ya mabe bazangaka te bango nde baza ko déranger FCC. Alors lelo mwana mboka Bahati soki lelo a commis président ya Sénat ya malamu nini o déjà bozo bongisa pona population po babeta pe ba maboko ba sepela pe pona mboka na biso ndeko na kopesa bino exemple mwa moke ya bolamu esalamaki na Sénat oyo utai koleka tango population alobaki abi na ngonga oyo tolingi makambo ya recensement te total ngona sima to kene na ba élection bandeko ya Assemblée nationale batambola ki selon volonté ya population te ya ba peuple te mais na Sénat bayeki kokisa pose ya peuple ezaki sengote tolingi modèle ya batu wa ba kokisa pose ya population batu ba kokisa pose ya population na kati ya Sénat o ba kotambusa malamu bazali na ba qualité oyo esengeli eza ba qualité o mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo bazana yango. Alors lelo nde bokomi bino moko bokosanga na cash ou bien bokotikala bino moko koto peto ka bokena lamuka koto toyo ka batu misu bolo baboza na cash na ebite soki position na bino ezandeni bo pesa na opposition biso tutoyeba so bo soutenir nani maloba ya mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo le sénateur futur président du Sénat ezalaki clair na kati wana biso tozali na kati ya majorité démocratique majorité wana o ezali ya pouvoir na minute oyo na kati ya majorité zo composé pouvoir oyo ya sika oyo tozali na cash tozali na FDC et allié tozape na FCC donc tozali na trois plateformes ya minene oyo ezali ko composer majorité comment na biso pamba tendeko selon publication ya CENI tozalaki première force na République démocratique du Congo et pour le moment dans l'ensemble na ba dynamique nyoso tozali deuxième force na République démocratique du Congo ezali force oyo population mingi ya peuple congolais na sima yango wana ceux qui bokomona na kati ya ba plateforme ezotambusa pouvoir biso na kati ezali kama kokamwa te ezali mérite o toza na kati nango totoka na kati ya pouvoir bomoni cash bomoni FDC allié bomoni pe FCC
Alors merci vraiment Tokomi Nasuka. Na lingo pesa moi message muke par rapport à lelo bozo kende kotika président lelo pour a déposer candidature na o pesa message na batunyo sondenge lelo manifestation le salama. Message ya Suka na kobenga peuple congolais nyonso. Mokolo ya élection aya na palais du peuple pour na accompagner ba sénateur na biso bako kisaposa ya peuple. Na kosenga na ba sénateur na biso baye baketango baponaki bango na ba députés provinciaux l'histoire était dit ba perdaki crédibilité ya population na lolenge ba votaki bango boyebi ba incident oyo esalamaki par rapport po boke bango ba banda kondima bango na kati ya Sénat. Occasion munene yango epesameli bango pour ba gagner confiance ya population, confiance ya peuple, ba gagner crédibilité na bango, ba ça la choix ya peuple. Choix ya peuple na minute oyo président ya Sénat ezali Modeste Bahati Lukwebo. Ceux qui va voter Modeste Bahati Lukwebo, confiance ba perdre qui est pas ya peuple, ba kozwa yango. Alors merci vraiment ma mission TV chaîne à référence. Donc merci vraiment na Pablo Sita, l'économiste oh vraiment boza toujours na souci ya mboka na biso ba moro bombito na niveau à Paris. Alors on a habité comme na souka soki message à la peau et c'est surtout Batunyo Soborta la Bisso. Oui, merci pour Bisso, membre à FDC et allié Yanchango. Tous ces gens et loko moko. Président moral au FCC a se référé na départ à président Mobutu. Batutu baliagana président Mobutu basundola kai nanzela. Aïba ke ba rempart wana baza très dangereux. Alors merci vraiment Olingo Baksani Nelo Kasuka Potoka Bona. Merci mon mboka. Moko biso to bakisa ezakaka o ndeza changu. Changu seko ndimio kishase kondimayo Kongo mobima egonimayo. Biso nyoso na changu nde to sanga lokola un seul homme. Tozana sima ya professeur Modeste Bahati Lukwebo honorable sénateur. Yango toloba ki boyi. Tozo interpeller ba papa na biso ba sénateur. Basa la preuve ya maturité, chambre haute c'est la chambre de la sagesse. Balak sabiso sagesse yona ya ko voter pona le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Pona ko récupérer confiance au ba perdaki avant na ba élection oyo ba député provinciaux ba votaki bango toyoka ki ba corruption ba ndungu ebele na kati to mona ba papa na biso ko baza crédibilité. Tala moment yango ya ko récupérer crédibilité na bango auprès de la population ya ko sala volonté à la population, les choix du peuple, Modeste Bahati Lukwebo. Merci. Alors merci vraiment ma mission TV, merci na Bingxing na niveau à Londres, au Touba Hotel Abisso, merci na mon vieux Chikito Mouchachino, merci na Batutu, oh vraiment Bozoratin côté Abisso, ba Pablo Sita l'économiste, oh vraiment Bolingarambo Kanabisso, ba maman Anto Aluta, ba Karsha Sadik Tozana toujours, pour la Sabino vraiment ba réalité ya ba Makambutu et Zoleka Nambo Kanabisso. Merci ma mission TV. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Oyo. Bisa to mesana kandate. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bando yoka moko likamu na ye. Bizali na bagence msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tango na yoka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX eza kaka moko.
boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Répétition. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Anayo ba constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.